Au moni congolais ça soit moni mutu asala eloko simbi parce que là on a tout salaki na concept wana et petit saki TikTok wagu na habité que TikTok existe. Combien coûte votre montre? Rolex c'est 175 000 euros. Non. Ah non mon arabe tu surtout ba mo tindela. Oh to moni on a TikTok, to moni on a TikTok obimi na portable la ngande ningabi. Oh ça c'est quoi ça? Oh te bosage mission mo boye na de game. Pasteur Marcelo alobaki que papa oyemba boma génération. Oza pour contre ngo. Omoni Marcelo sala ligne na moko boye bat ba côté na Jean Marcelo. Anga fula ligne na moko boye sala ya vêtement. Batongaka ba safari na ya bango ba passer ba lataka. Ba zipa nzoto. Comment ça? Oh ba benga ba zipa nzoto. Ah biso botama makambo yo. Oh ayebi si tu as titre tu commandes en lelo to kota la makambo sous ba cinéma français pour na linge kaka donc cinéma mais tu as endroit au zwanga tu l'hôtel au zwinga et il y a une responsabilité à l'état français ta siko ba linge des hommes mabiso confrère mon bokara na internet na somona migolazo ça va concept mon boye ba saper bazoleka bazo loba babilo balati na ba prix mais maramango ndike pena le côté comme pe mingi na mamsusu to mona tanet ko ndeko na biso Christian toza la regret parce qu'il y a kufi mais memela biso ba américain siko sora komaki lelo président ya coup d'état lisusu ba américain on a ba signé na bango ba corps tokomo kata mundelu na katikati comme lisusu ka ndenge ezala ka 85 ya ba américain 15% alena ba institution liango nyonso tout peuple olela kaka njala totika makambo wana ya ba coup d'état eza mabe. Hakim Prince de Lausanne ayaki atelaki bino 200 000 awa alobi saper ya Paris moko wa roya nango ya roya lisusu mais dépasse ça. Donc neza boye papa compter 200 000 et il en a 200 parce que mon neza boye comprendre. Nati ndenge pe le 15 sozo kendarena bozo kokata Papa wa bambonga li kelemba. Oya tata li kelemba. Comment ça après 9 mois? Mais comment ça moi? Tika makambo wana ba actualité ko tchaba tumsu na ba actualité eza bangote. Vous comprenez? Ayara 9 mois omoni frère wana muta papa li kelemba muta yebi le rôle nga azate parce que nga na parlé msu na Lausanne. Est-ce que bien concept est bien mais moni biso ba congolais to ya ko bebisa idéologie les bango ba yaka coupa pas de game ba yeba te école mususu pe ba yaka au moins déjà aspect physique na yo na ba prison loba on comprend corpulence faisala. Vous êtes aventurier. Na mon un peu d'idée nzongo leka pe émission na mais par rapport à prime sous ça ça. Te wana faut na nga retourna ngate parce que wana est concerné mais yo mama bilamba tsana ndenge ba blo rando loba. Est-ce que okoma tuna si soki collection sur nini ba blo mo bongo. Sikoyo peut flasher. Fallait kota na branche wana pour ba comprendre que il est pas ça la plan. Pour nini yebanda sala ligne na wana batu basomba na bangote yazo boule le rôle a yebani na makambo nzambe soki atsali ligne aroteka bala mai omoy na poto so ye lukana no o sa formation boulot kasa au créer palais numéro 1% patronat so zelika ke kento parce que ba kento c'est 100% ya ba communauté africaine 80% ba kento mbara na palais yango de ba liara ba noko esprit. Là, on peut soit nani âge. Là, on commence d'ailleurs à comprendre la réalité de notre compréhension. Si on a nani retraite comme dans 67 ans, yebisanga. Si on yozo kosaki âge au 4 sous 30 ans, 4 ans de na katikati. Si on est comment faut pas bengi ça, bato wana nyoso baza concerné. Ba bengi ça bato yo ya aner o basara na ba aner. Chef d'état-major, il faut pas bien ça parce que coup d'état ça la marque à Bongouti. Et surtout na côté ba comment qui déjà wana. Papa on a parlé de la nation. On a parlé de la nation. Yo ebi sécurité za on a parlé de la nation. Mais si ko ba continue ba loko la passoire, ba komi pe ko loba, ba kompe nini. Bon, ba ça le courage na bango. C'est le bango. Mais et puis les bayaka
bamsu bazali pe na mwana te ezaka ba comédie mona pièce oyo basombi na mbongo contrat ya cinéma. C'est comme si on anticipait ngara yango pe na tout là le 15 juin toi na Genève arena na mboka ya Hakim Prince de Lausanne. Déjà ba préparation ezoleka ndenge ni. Oboyenga na hôtel au moins na endroit na olala déjà c'est dilou. Na contrat na ba français. Déjà pour la kotanguna donc sécurité ça il faut payer sa identité na yo, faut ba yungula yo, ba oyo luka artiste c'est pour la nini, bakambo belé. Toro ayaka a payé pièce. Mais na kishinga pemba za na rien. L'aime sous place à ola la paix, rien. Ya on vient nga betara na code. Ba yuma ba sepela, tina ba ebité ba lia mutwa makaku na kidi ba sanja poza damas na bangote. Arnold de Frouma. Cette fois-ci, je vous invite à l'Adidas Arena. Enfin, l'homme de la danse, Fimbu Chicotte, Félix Wazekwa, en concert à l'Adidas Arena, avec un spectacle dont lui seul détient le secret. Il est considéré comme le roi du spectacle musical sur la scène congolaise et africaine. Depuis son dernier concert à l'Olympia et au Zénith de Paris, le monstre d'amour, Félix Wazekwa, donne rendez-vous aux inconditionnels de la rumba congolaise et du Ndombolo le 1er juin 2024 à l'Adidas Arena pour un concert spectacle de légende. Boza déjà yako sepela. Mbonda 243 Libanga, bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Balobi Mikolo Tozoti Katante. Mikolo vraiment Tozoti Katante. Oye toye. Donc système aussi le Azalango Oye toye. To meme en petit marama média. Bozomona Toza la place Vendôme en plein Paris, premier arrondissement. Tu es aux Patou Kapangala. Rabi Marambaro Lobeze Belé, Marambo ya Osoleze Belé. Ensemble, les nabino, tu es Marambo Zani, tu es ni tu développer ni derrière la caméra Arnaud Denfouma, méga 500 mégapixels et moi Hervé Mabradam, vous m'a topusana tozoa invité Nabiso Patou Kapangala, on a zopesa. Bonsoir Patou. Bonsoir Hervé Mabradam. Mikolo Belé. Danger. Na monso Ardon Vouma. Azuela rana ba piècio, ils ont tigre. Ardon. Mais ça a plaisir selon moi na boya. Marambango est-ce que surtout meki nanu o mega ko expliquer ba internaute. Marambango ya bilamba gu yango. E ba no wapi zo ndenge ni ezaka na âge nini ozwaka gu ya mamba bilamba okotana mamba sap. Hervé. Omoni bilamba ya lwa kindoki. Muto azwi kindoki na kimukolo na muto abotami na kindoki ba puissance moko te. Biso botama makambo oyo oyo ayebi. Si tozwa ba titre o to koma nango lelo to kota na makambo susu ba cinéma français pour na linge kaka. Donc cinéma. Ameta ba ndro yo ozwanga tal hôtel ozinga. Et il y a une responsabilité à l'État français. Mais nengo lobi na oki lobi lo mo boye. Mama bilamba pesi mo exemple peut-être kindoki mikolo na bamsusu ba banona na acha kimkolo. Ah oui, oh papa bango. Papa yenza le sili ngam na webso ke sapero boy. On comprend. Donc ça ndenge zawana il y a une signification, il y a une bakolo nango. Avant comme maintenant sapin, faut avoir moins la religion qui tendi. Olingana et lamba.
po elamba ya na makambo ebele oyo okoki koexplike po elamba mpe soki olandi yango mingi okobosana mpe destin ya yo moko ya vie makambo olinga kosala okosala yango te mpo na nini yango moi bakondana bavie bokul bakester baniaka mpo niaka alobaka deja bayuma basepela ntina bayebi te mpo na nini toro ayaka apeye pièce mais nakishinga mpemba aza na rien lem sous place aolala mpe rien yango vie nganti abetaka na code bayuma basepela ntina bayebi te balia motu ya makaku nakidiba basanja mpo eza damage na bango te eza damage na bango te déjà to banana no expliquer biso non sap c'est quoi bon sap eza na basignification ebele basap oyo ya signification ya balekuru il y a des associations les ambianceurs et personnes élégants wana eza makambo ancien testament nouveau testament comment basap sur scène saper mannequin neti nga saper mannequin saper mannequin azali saper sumbiri tekiri azali saper musicien azali nde balekuru baaki bavie kese bavie boziana bamodogotia fako fere barive kono ocomprendre wana basaper musicien tosolola voilà bozolanda biso sur www.mbonda243libanga.com tozo continuer tozana partout kapangala saper aza ya représenté te na Paris monde entier j'espère que ba o balanda mamba sap idéologie sap ba ebié est-ce que kosomba bilamba ebele na ba griffe ili koloba que ça saper te au moins problème eza toloba système ya arena biso ba corbeau to timbe système arena donc bango baza bato yo o mona lelo ba somba ba classe na retard et un problème na biso te et ara lelo biso pesa ke lengi le ba benga bi bato ba voyou biso to zali na mamba forme l'air pe komi o ba déléquent biso to ara na forme l'air pe komi lengi to continue ba fashion week lelo to na ba cinéma français to voyager nini bana mai ba ye ba moni penda ke lengi na ya oteke longi lem suna roke pa mise boye po kashwa libange ya raté on comprend kashwa libange ya raté a banga lem so pesi mise la mise romelae ayene oteke longi pa bino a TRV a non vuma bozwa ngai on comprend le ba ozoye mbonda TV mbonda 243 libanga mbonda 243 libanga bozwa ngai na laksa ba pièce na ngai allez na yebana nanga siko biso to ya mambo na bongo te biso to yebana ina mambo pa to ya na mambo ba sap c'est ce monde là c'est nous qui a créé ça on comprend na ba vie na biso ya on le ba vie à la Firenze ba mo benganga dernier fils c'est la religion qui tendi parce que pour avoir bima sapé faut ananu moi na ya religion qui tendi pour respecter ba norme wana pour au moins le to dimanche bozwinga na place Vendôme à côté c'est à palais de justice c'est ça wana awa poya awa nanu foza na singaluketu koyebi singaluketu mais expliquez ce singaluketu ça veut dire singaluketu eza doki awa na so ya na makolo po ba oyungulo po nde to sa émission boye ba otala tala biso na ba miso ba mona de bato baza notre po ba koma so za na car foza na permis oza na assurance ba norme ana nyonso fo ezala yango moni na ye ko expliquer linge na place Vendôme na ofaze awa na compte à l'état français. Voilà, en passant déjà, je salue mon VC Amoulex, Aigle Noir et les Kikilo et je reste Bondo, nationalité belge, Thierry Gola, Yemoro Bera de Prince des Amunda, Yves Bonga, autorité naturelle. Mais Marambora ya Bilamba. Bon, ils ont Maramoro, ils ont vraiment roulé quand même. Vu que Mikolo, tout ça, qui m'a off, tout ça, il péta, il y a vraiment la basse perte. Mais les autres, tout n'a Pasteur Marcelo à l'Obaki qui est papa Wimba, Bouma Génération. Osa pour contre moi. Te, au moni Marcelo sala ligne na moro boy bat ba côté na Jean Marcelo. Anga fou la ligne na moro boy sala ya vêtement.
batongaka ba safari na ya bango ba passer balataka bazipa nzoto. Comment ça? Oh ba benga bazipa nzoto. Mama tongelanga. Donc asali na moko boye so na bosanité so mati so nini yango wana. Ba kombo na ekaka me. Kombo na mboka na bosani yango. Okoma tuna si soki collection so nini. Ba bilo mo abongo. Sikoyo peut flasher. Fallait kota na branche wana pour ba comprendre que yé pas ça la plan pour nini yé banda sala li na wana ba somba na bangote. Yazo boule le rôle a yebani na makambo nzambe soki atsali li aroteka et après na ba saper rebelle ba créer ba ligne na ba coulisse ba somba raté pour biso ba congolais ba tala mingi ba haute couture congolais linga ne likamba difficile bon ba nous les aérois tolinga makambo yo ya ba défi oh ya ba normal boyate Marcelo aye passé et la manine au sala on comprend fallait toucher branche wana papa wemba mais tokende na mwandenge mo boye asengi ke to tchana se talaga bon azande on a biso passer bon et dérangeant qui yo les kaka à propos boza idée na au moins ba passer ba politicien ba au moins ba dérapage na bango wa ba au moins mona ke so razui déjà succès asombi déjà ba église wa bandimi ba sombeli église a comme na pouvoir d'achat a roloba o ya lingi pour kongola comme a teti so asombi parler na mutuka amoni abongi osani otiki asa maramnae otiki asa la marambunae awa sokoza chanteur oyemba sokoza danseur ou danseuse okobina ato yambi mutabilamba patuka pangala tu ba déjà ba pièce au télémontem na ba pièce ni mikolo na ba français Ardon Vouma yomto au filmara Jida ndenga traizara Jésus bikolo to lata o isa ba Pierre Balmain donc Pierre Balmain sa première ligne ya Balmain. Deuxième ligne est à Balmain. Bon, le roi Bazouagi Bisso, critique française, na critique congolaise, a contrat. Donc, Bazouagi Bisso, l'artiste, c'est Otolinga Mamba, Bilamba Linge. L'artiste, c'est Saper Mannequin. Bazouagi Bisso, na 5 petites. Pour Mikolo, na un système à Kadhafi. Na Mobutu, na Tambolara, na Balabasi. Na 5 petites, na Bisso, to kota na baron na cinéma français, to bunde na baron bagarre. Mais la quantité, na ba Saper, Bazouga Yomogwa. Na ba saper nga nesko congolais na ba saper congolais bazuka na ngai ngasko na poni na 5 filles po ba mibali ya mo bayaka na mangongi po ba mibali ba roi ba musicien so zuye aye na ba mo ba caprice na mo boy sko poto inviter ba caprice na zui ba petit na biso 5 kaka baza 4 ba botami awa moko petit na biso na Nadège Bikofo il est pas assez débrouillard pas mal donc to zuye po y na pression. Au moni sap et senga pour les beaux bagarres na ba dandy du siècle au ya Londres to bagarre na ba mannequin au ya ba français pour ba saper pena pas mal toi moi 2 petits 3 petits ndé ba saper ba français mais ba mannequin de mutu au toke na bango toza Balmain Pierre Balmain Dior Vuitton Yves Saint Laurent dans ba marque car française donc on les appelle moro boye au ya sérieux. Après, tu as voyagé belé au Tokende. Na New York, na Tokyo, na Londres. Après, tu as Congo Brazzaville, Congo Kinshasa, Angola, Centrafrique, tu as au nord. Donc, Nicolo, tu as Balmain na Balmain. Balmain, papa, abino naza contrat na ba français. Na lingi ba problème te ya kotanga tanga ba bitangela. À part karande, on comprend une casquette na nenga les corbeaux les renards. Alandi Karanase, on comprend. Francimo Dia, roi des amours d'un trésor Tumbo la Total Balskill, Sil Lubaki Arnaud Digital, Tozo Sola, Toza, Nasaper, Awa Patuka Pangala. Mais on a Paris, aux questions, il y a tout nous, on a Paris. Basaper Bali, Congolais. Papa, on est la capitale à mode. Basaper ba rebelle, oyebi. Autant il y en a 5 euros vraiment. Soit une liste ou soit un cinéma, il y en a 5. Fils Edungu. Fils Edungu. Adela Menga, Héros Million. Adela Menga. Dera de Prince de Zamunda, Masalangaï. Roi de Versailles, Nicolas Romina, Doche Gabana, Balmain, Yakenda, Vitesse. Autant 3, Philes Mangoï.
Philes Mangoi, Alain Bila Jazz. Masanga Alain Bila Jazz, mais Yazara nae, Nandenge ya coulisse, ya Kouloudimba. Pour moi, makambo yo. Ezalara bate belé, ba mona kapanga muta business à likolo. Mais longa neto longwa makambo wana to koma makambo penda ya créer entreprise pour makambo vendre payer linge bien. Mais au Katinga, il n'habite au Silsinga la Posa, il y a continuer aux asséries pena. Nandeni. Nous autant 5 personnes, ni 15. Bazati. Ba mai bazali. Bango ba na ba to kifuka ba to ba groupe te. Eza ba to ba groupe bazalaka. Ba to ba groupe baza ba équipe de France. Il fallait ben. Oh mais ni 15 au monte ko yebi. Yo bina tanga 5. Mais yo tangité. Ni 15 bagay bon, ni 15 trésor ngando tangité. Trésor ngando bango ba na équipe de France, bango ba na ni na bango ti. Bango ba na groupe na bango, équipe de France, ba Rifé Malenga, ba Zaba Menga, ba Chinois de Paris. Donc tout ça. Ouais, ba ta groupe. En parlant des Chinois de Paris, kaka na émission na biso na micro na biso oyo. To yamaki musique ndingo. A lobby des pays à Saper, Batamoni à Saper, Saper Yamoni, ils ont chinois de Paris, na John Sambi. Mais c'est la famille. Au moni, on a ça qui catégorie à Saper. Quand on parle de grands, de gros, donc lourd, on comprend. Lourd, Hervé. Au moni. Saper, eza roi bino boa ba journaliste, batna batu ba yebani. Yondo za no zo ba saper ebele. On comprend? To linga te ki tozonga ka toujours na sima, ba nini wana ba master, ba sala idéologie na bango, ya léopard de la SAP. Bango pe ba bata ba groupe. Ba na groupe na bango. Ezasko na groupe mususu ezala rapena ki groupe international. Osko papa na bango. Yonde zotel ozotel mamba ba groupe. Bon, ba groupe eza ma bete mezara na ba âge. Neti bango, ba na âge à groupe. Vous comprenez? Ba kindingu, ba sa léopard na bango, ba sa mouvement na bango. Wane ya makam na bango. Et bon équipe à France, équipe de France de la SAP. Bango na âge na bango. Et c'est ba panza groupe to polobi et âge. Papa, yo mo pende au monde ndende lelo mutu to master, ata na portable na e. Akomi star na TikTok ngai pe boye o tout na ba invita wapi yo star ba invita yo wapi nani ayebi yo kaka yo na portable na yo mais sikoyo omoni bala mai groupe poni to boya mama ba groupe neti ta neti ma momi aleki déjà 30 ans est-ce que ba rotamo la groupe yo ozwa momi aleki 30 ans pena bo chepe na kishinga pe mape boye na boye non parce que momi a groupe déjà vous allez fiancer na groupe wana eza tabala maipe bon mona ka lebo la to mo lem susu yo amuta ye étoile mo yo monana eza te batu supe ba yiba bat makolo na groupe ya neti batu su le bazara neti lem susu to pe exemple na maison mère le ba kabwani faut tout nae mission abeta pe na maison mère on comprend mais azalaka na maison mère on comprend ya ne mo pe bango basara ba groupe na bango les baro panzana et au commandé bon entendre Al-Qaïda zalaka mais so amino tangela bato ba ina Al-Qaïda lem susu o bosa ba msusu mais ngana so o yazaki te o pa yaki koya a utara ba poto musika kuna on comprend pour lelo na Paris ba poto musika yo no mda papa la bango yo papa la bango na yo etonki papa eza lelo au moins na sepeli to bunde po ba concert ezonga po moi na ba concert nde oye ba penda ke maso abeti boy mais nde to beta c'était pour na les 15 na Genève penda ba ko mona pièce oyo ba sombi na mbongo contrat ya cinéma c'est comme si on anticipait ngara yango pina tout na le 15 juin toi na Genève arena na mboka ya Hakim Prince de Lausanne déjà ba préparation ezo les ngengeni au boy na hôtel au moins endroit na olala déjà c'est du lourd na contrat na ba français déjà pour la côte donc sécurité il faut payer sa identité na yo faut ba yungula yo ba oyo luka artiste c'est pour la nini makambo belé on comprend na beta ba Dior Spencer pour ba tebe lelo ba oye baté
oyo eza blouson eza spécial te mais ya blouson ya dongi ya croisé eza croisé ma eza croisé la mosusu bakokanisaka eloko moko boye neti ya bakibo bacomprendre sikoyo kuna na Genève lokola barive ekono baza wana bana jet set de la Genève Jessica la Porsche bafame oyo mpenza bamonaka makambo Patricia Spoutnik oyo mpenza mare abonga na pe pembe na pembe toya mboka wana mpenza baomona mpenza agressivité mpo biso toya na car nga oke Genève te na avion te na nini te mpo bakilo bakodedwanie ngai fo car okomprendre car yango sikoyo oya na bamaneke na ngai na bacaméraman française donc naoya mpenza ndula le 15 kaka papa tokozala na bino bomona mpenza o spectacle bazwa pièce bamona nde biso bacongolais tovivaka po moi mundele lelo alingi azonga asangana na biso mpo biso tokimaki tokomaki communautaire le mako avakende kini alobaki eloko mo bato bakomprena ete tolanda li na papa wemba bato bazwaki neti kaka mako alobaki bacomédie lere akei asalaki oyo akoki kosala sikoyo nde eza bo biso towana tosala makambo si contrat ndeko na ngai yango moninga naomonana mpena te Junior Ndambi Armelo, Idriss Braza Papouche, Yolande Masianga, Kevin Kassongo, Hakim Prince de Lausanne, Ayaki Atelaki Bino 200 000 awa, Alobi Saper, ya Paris Moko, Oya Nango, ya Oya Lisusu, mais Depata, Natinengepe, le 15 Suzo Kendarena, Bozo Kokata. Papa wana bambongo ali Kelemba. Oya tata ali Kelemba. Comment ça après 9 mois? Mais comment ça moi? Tika makambo wana ba actualité ko tcha bato msu na ba actualité eza ya bango te. On comprend? Ayara 9 mois. Omoni frère wana muta papa ali Kelemba, muta yebi eloko nga azate parce que nga na parler msu na Lausanne. Est-ce que yebi yango? Ozo kwa ba te na lobby na yo te. Azara wapi? Azakuna na côté tokeni na Suisse. Te na lobby no mboko na tangi azakuna bia azakuna. Azakuna na Lausanne. Ya lata titre mboka wana. Biso siko to lata ba titre te ke o Kapangala de Paris te. Na complexité. Na za icône de la SAP. On comprend? Icône de la SAP pona makambu na ngai. Donc Hakim Nenga Somba neza na wambo ali Kelemba. Papa so moni déjà ya utaka de ya musika. Aye asali ba connerie na awa. Pourquoi ba connerie ya botuna ata salon de na mboka wana? So tembezali. Bango babi ba blouson, balobi ba so ba nini. Concert ezongiti. Po muna mutoya na mayele na ye. Po na bo bimisa mayele na émission oyo, po toza déjà na temps. To bandi déjà printemps été. On comprend? Batandaki déjà. Yonga lobi nga sikonde na contrat na nga. Contrat na gifuka ya ni na rolakisa mbongo te bien la lakisa contrat boy. So lingi deuxième mi-temps, boya ozwanga na hôtel na laksi contrat mais ba pièce na obombango pour ma wana mayele na nga ba arme na nga et bimaka le 15 pour ba cameraman tellement ba oza liboso na ngwe belé faut ba mona pression ya lamba Waterloo Chilo zalinga vina mambo Mimi Liki ayebiti Mimi Liki na Bruxelles Mimi Liki ayebi ba mai neti tigana Zouré tapatiaki défi na ye ya blouson na ye ya Dishaba ya Balasiaga mais Hakim Ozwaraye sa père to mutumora somba bilama ningo lobby après 9 mois yaka te yaza cheter papa to tika ba vanti omo bilamba eza ba kolo nango bilamba eza te ke on osombi kaka poza gi na mbongo te il faut za na idée omo prestance est-ce que on tala tigre ndenga za mafuta a satin mafuta penda vuma anon vuma zoye penda on comprend mafuta faut metambola boy blouson croisé et tambola boy. On comprend? Oh, il y a des gens qui ont fashion agressivité. On comprend? Fashion agressivité pour toi dimanche. So les agi samedi, n'enga ke na bango, n'enga pression sous ya tenue correcte. On comprend? Hier, bazaba signification ba opesate. Ana motif da lo banoka na elati combo. Mais motif est lamba, a ebité tisi o basale lamba. A ebité neti oyo. Eza noté da vrai couille original couille penda. Ozo pa briquer. Au palolier, on comprend? Et il y a un rose à briquer au palolier, au monde appena qui a ozikate. Mais ça, là, tu as non à ozika. On comprend? Tozo cité déjà
confrère moko boye kaka na internet nazomona mikolo azosala baconcept moko boye basaper bazoleka bazolobaka babiloko balati na baprix mais makambo yango ndenge mpena lokute ekomi mpe mingi yana mwa mosusu tomona nayebi te so déjà bon déjà namona mpe na émission papa bango na banda concept wana parce que bango bakomprenanga te nga asala concept wana bazwaka kaka nga nano zaire wana congolais ezalaki bamannequin na basiliste abazwi biso batie bamontre na bango bazwi banini na bango nga bazwaki nga mpe na kidiba de game aye azwi ngai nga apesaki balolonjo na nga na bapiesi nga nabetaki ezalaki te ke o tricage o nini te parce que rolex bakosaka te omoni congolais aza so amoni moto asala eloko esimbi parce que leo nga tosalaki na concept wana epetisaki tiktok waku nayebi te ke tiktok existaka namonaka bato nyonso to bamotindela o tomoni yo na tiktok tomoni yo na tiktok obimi na portable elanga nde ninga bi ça c'est quoi ça o te bosalaki émission moko boye na the game concept eza bien mais omoni biso bacongolais toyaka obebisa idéologie le bango bayaka pa the game bayebaka te ekolo mosusu mpe bayaka omoni déjà aspect physique na yo na baprix ezoloba ocomprendre corpulence fo ezala yo siko ozopesa oza na prestance te mais ozopesa prix ya babiloko moko boye bato mpe bayebi yo le baotala bamona ke vous êtes aventurier namona mpe dide nzongo aleka mpe na émission wana mais par rapport baprix mosusu apesa te wana fotuna ye nga okotuna ngai te parce que wana eza concerné ye mais yo mama bilamba tiza ndenge babiloko ando oloba est-ce que herve omoni oyo tata na bango omoni mwa ma asali ide na ye wana eza ide na ye nga kapangala mokili mobimba yebi moto oyo adefandaka na likambo nyonso tout congolais bokoya kifuka numéro 1 azalaka suivez les guides azali donc yo ozomikisa na minute oza vraiment numéro 1 mais nga ikondela sa tito nga azala ngo papa yamba kufa ye nango est-ce que bi charge ozoluka siko après misono bato baroya dans les routiers numéro 1 tara France tara Paris charge ba saper au balara tozala na capitale de la mode parce que yo numéro 1 Paris eza ville à lumière bato to mona ba utaka ba passer par là ba ye pour ba foulama na Paris vous comprenez monsieur moko te sora ye awa aolobano ke monsieur tout bazara na Paris vous comprenez bon eza ba saper mususu o ba tobenga ba saper dédicace donc ayebana po musicien moko boye mutaya na ye mutu musu pe ayebani po Hervé Babrada mutaye na ye Ardon Vuma ye na ye saper Ardon Vuma vous comprenez mais le ba oloba saper ya religion qui tendi le ozotala boyo mo ebake mutu wana makambu na ye yango wana makambu na ye yango wana Enzuzi Bello Banque de France basalutation na yo lelo tolali tolamuki tomoni Christian Malanga alingi asala coup d'état na Congo na mboka na biso l'air olamukaki l'air ozwaki nouvelle wana réaction non ezaki déjà ni nazali na nazali pe na regret makasi aki désolé parce que omoni ma bradam mboka na biso ezwi ba coup d'état trop on comprend na na passe parce que tozela gouvernement bima nanu po biso to kende fête le 30 juin na compte gouvernement congolais parce que biso to kenda chaque année na ba Didier Nzongo na ba fils Edungu etage nga papa nga na sara liste on comprend sikoyo ba ntwane ko zela gouvernement bima po ba tindela biso ba billet na fokolo mbongo contrat mbongo contrat na ba directif po biso to kendaka na invitation présidentielle tu vois na président na biso Samba Bateli liboso mai sima mai ye moko baleine Samba Bateli na Amadou Djabi on comprend siko bamoni bana sefa babenga bamasa sefa babenga yi madame Claudia Sassoa benginga ye mutu atindele ngai ba vidéo wana bi kutu elo mo koyaki na sefa soki bombe soki elo ni soki obiso elo mo koyaki na sefa na bax na mboka pe public na ngezalaka toando solo la allez na yo benga bato akini
Là, Nathalie image wana bien. Bon, Hervé, toi, il y a un mboka na biso. To boite, nyon surtout au Fatia zo sala, ba tu bazala ngona mso satisfait. Mais na 6 ans ka atteigner surtout ba robeta comme bâton magique ma maudit. Biso okenda ki ça. Misère ezali au saranate. So na lobi ke ote baza bien, boina kosi. Ngamba na banda okende ki ça. Arnon Vouma. Donc nan nazala satisfait. No mona nga boy. Na kabaka turo. Ezata ba masa ba Didier Njongo ba fils Edungu na ba viela biso ba ben mukasha tokena na ba bachelor ba kabara trop ngambongo o na zwara na contrat na kabola rango kati pona nini ozomona misère na libanda hotel na Memling bo poturo na ipsi ba on na boy Memling photo là na Hilton po Hilton eza endroit mo boy moi bien pembeni wana moi fleuve ezali et ça bino moi me pas bien mais là na moni moi na mai wana batu mingi na moni ba féliciter non trop sepela na coup d'état te coup d'état tozuango tango Kasavu Mobutu abeti coup d'état asali 32 ans Congo ezui développement te Kabila le père aye na Afdel ba sali coup d'état tozui développement rien le fils aye coup d'état tozui ni rien siko Tshisekedi azande kona biso ba pesa la chance non un gouvernement et salamité premier ministre azali gouvernement salamité ninité ba tala kaso gouvernement bimi botala arrangement nango ezani so boza d'accord te bokoki ko solola mais yo yé en plus c'est le salinga passi oya ko sala coup d'état na mwana oyo boti toza quand même ba parents siko tala lelo ye adaye bana wana siko on comprend. Toko sepela un coup d'état te moni ba mamsusu photo lo barango parce que toi ba leader d'opinion. Et là zo bo mboka wana et ça na batu moko boy ba kangi na mboka en otage bango ka ba la satisfait na bango na bala na bango. Bino botala ka bo moi lelo ba combattant batu ba comprendre bango ti. Ba combattant pour la ngana lingara ba solola état qui est diaspora biso monso to développer mboka na biso TRV batu mo ba ya développer les biso mboka ezate ata ba folio to sa na bilamba parce que lena ok na mboka so na bina investir na eloko moko boye bando tia bakal au mona boy biso to za na ville wana na ba rotana to sa ba réunion na biso ya ba SAP ya ba actualité na biso na ba Canal Plus mais ba malien ba sali ba société malien au moins il y a des gens qui sont les Maliens, les sociétés na ville wana ville comme les Maliens, les Libanais, les Pakistanais, les Indiens. Ce que les Pakistanais, Indiens, développement ni na oyela na mboka. Bango take bango nde ba investisseurs. Est-ce que yo yebi société mo ba française na kisasa à part télécommunication. Net Orange, on comprend. Ba bilo mo bongo. Siko yebi sanga. Est-ce que les sociétés mondiales ba General Motor des aratanga Mobutu ba ninyo yo ba nobe ngoni Sosimat on comprend ce que tozo yebate ba aventure ngole ba lobake o te tozo ba investisseur ba ko investir na mboka boy mais ça reste à vérifier o yo ya ba masana ba yo sala coup d'état ba yo sala ngona biti nini et puis pe ba nani bazana sima nango. Parce que coup d'état, il faut que Konzamboka bête à peine le boko na mesa va contrôler ministre, il y a intérieur, ministre, il y a défense, il faut ba bengi sabango, faut me konja bengi sabango, gouverneur de la ville, faut bengi sabango. Malgré ma sanangai Lubaki na bandugo salate pour actuellement ma sanangai ami de la France penda donc Bumba penda mutunanga penda donc il y a tongo a isenga kutunde za bokapanga là. Si on a bandi boulot, avant d'aller à Paris, il faut ça la organisation. On a des problèmes exacts. Mon gouffre, tout y a qui ça pour la indépendance. Après indépendance, n'est au sol à Makambang. Faut pas bengi ça, bateau na nyoso baza concerné. Ba bengi ça bateau yo ya aner, o basara na ba aner. Chef d'état-major, faut pas bengi ça parce que coup d'état ça la maka bongote. Et surtout na côté ba comment qui déjà na. Papa on a parlé de la nation. On a parlé de la nation, il y a sécurité, on a parlé de la nation. Mais si on continue à la passoire, on peut faire loba, on peut faire bon, ça a courage dans bango, c'est le bango. Mais, et puis, les bayaka, bamsou bazaye pe na mouanate, ils ont une comédie. Ils ont une comédie. Mais il faut que bazala mis sur le cola, mis sur le côté à fleuve wana. Bandinga ya fleuve wana. Mboka,
il faut toboya makambo ya coup d'état mon frère. Coup d'état basali yango. Mobutu Kabila le père, Kabila le fils, pour Kabila le fils na votaka ye. Muta votaka ya zate. Soit disant les pères na bangwa daye, bakamati, batieli biso ye wana, lokola kunki. Vous comprenez? Mais là, on peut dire que malgré tout travail dans le gouvernement, tu as un gouvernement. Tu as des présidents. Tu as le président, il y a Moi, le président Boutou. Expliquez-moi. Il y a un Kangabiso Siko. Il y a Moi, il y a Boutou. Papa, au moins, biso tu as un leader d'opinion. Au moins, SAP, il y a un membre belé. SAP, il y a un membre Nzambe. Nzambe, il y a une sagesse, il y a une inspiration. Moni point dans le bino qui est toi na président Boutouna ya Moi parce que premier mandat ya Tshisekedi et soit biso temps pour gouverner bima deuxième mandat sous to comme déjà na 5e mois tasko biso to a bloqué attend la ndenge ke boké na ndenge ya cinéma français. Donc, si je comprends bien Tshisekedi doit travailler dans Moi Kabila na Boutou. Ah d'accord. Vous comprenez? Pour économie na maboko na ya Kabila na minitio. Ah bon? Mais quand on y est bissau, quand on y est bissau, on est bien Kabila bengisanga. Na bois ok na bande msupo batu ba yebite moi petit le lopo s'appelle Lelo. A tel peu na plateau bois vendipe a lobe la forme na kisasa c'est moi. Est-ce que bien on s'est vanté trop. Non, non, c'est vanté. Au monde na yebiso nini. Likamsu foza na vision. Na Kenda Afrique. Batu ba mona sefa tipoi. Na keki sasa Mukonza Mboka bengisinga 2016 na madame na Olive Lembe au comprendre na kena ki bien sécurisé ba pienga média mobimba ba tozo tanga to kutanga ba on a ki ba kima ba kata ba séjour ba mona ba pièce ba pièce po wana ezaki première fois na nyata sol wana ki sasa ba mona pe ke oh ba comprendre que ba saper abo pe bazala parce que ba tumsune ba pesa expression sap ba pesa ngo le roi ba délinquant le roi ba voyou. Le roi Batumo Boye, cher. C'est la folie. On comprend. Si on est yozo solo lango, faut pas mon appel élégance. Que muta comprend pour les politiciens, moi pièce sur la bête. Politiciens au kokane au latangote, au somba na otata lonjo, au somba na ngote. Parce qu'au monde que a mamba passi et bandit. Lonjo déjà songi Théo et ça va et ça va combien monter ba monter son appel si sous oya au monde nga sous te o tsheba levi o tsheba levi te to so la mambo est important pour na mboka parce que mboka biso to na besoin moi poto ezaka na âge malgré ba to ba âge mingi ya kamba ça c'est vrai âge ya kamba ba se belé jamais moi na poto olingi moi ça peut so vrai âge na faut que ba na eloko wana o ka so azana 30 ans te suka na ezaka na 34 ans mais mon face déjà coli ba pe ça vrai âge te au mon jour anniversaire ba masane ba na âge mususu yo po na âge mususu le comme tango libala amoni ke o makambo ekomi keba bana mai au moins na poto so ye luka nanu o sa formation boulot kasa au créer palais numéro 1% patronat so zelika ke kento parce que ba kento c'est 100% ya ba communauté africaine 80% ba kento mbara na palais yango de ba liara ba noko esprit là on peut soit nani âge là bon comme d'ailleurs lingo comprendre réalité ba no botele ba compréhension te et que ne ka bongo et bon si yo kaniseni donc il y a lobby na on a de bien relation que na boy luna linga lukutate mais yemo déjà na âge à 4 à ce moment déjà donc pasteur pe à cause à âge à kamba pasteur ah mutunyo so papa siko yo nani retraite comme dans 67 ans yebisanga siko yo zo kosaki âge 4 il sous 30 ans kata mundelu na katikati siko leo koma yo mona ba pecho ba ya sika ba pecho ba ya sika ba mimona ba pecho ba ya sika beaucoup mi victime ndenge mo pel susu leo kota na petit na palais soki ka komolela mu Congo ba déclarer yo handicap physique donc ils sont bilo kota ina valise yeba ke bima na poubelle. C'est poubelle. Il y a un moment na beti bango ke lero ya mikili faut yeba déjà que mikili se changer. Mikili za sous tenenge za ke tena kosa pour na bika te mikili za il faut OK ma mikili Macron il faut soyez compétent et moi lobaki yango. Donc il faut ça là
pour se retrouver. Parce que soro lobby tia charge ndenge za kala nde ba mission ba pesa expression so kemikili momi siko moi siko mamuto beta pour la mboka yango moni siko lelo to vanda te na ba couple pour la nini mututo alinga bi ma prêtre momi na alinga bi ma prêtresse na famille na na mboka yo po lingo bi ma prêtre na ndenge no siko bino surtout bo kosa na po nini mboka koma ba problème ebele ba mpane ebele yo faut tinda yepe fois tinda siko bino bana siko bana ba victime bana siko ba mobima ba victime ba ata na divorce bana kamba bima nani victime ba divorce mtse mo sala banal donc likamso boko sola bino pe normal mais au moni ke ba memi on échelon mais njokande kengi dit le koma côté moko boye pona moi manque de financement donc aweza manque de financement au comme na problème manque ya condition physique bah déclaré déjà handicap physique cela bon 5 poubelles fenêtre on s'en a une fenêtre mais ici voilà tout bozola na biso tozala mbona 243 libanga mais pas tout tozo peta mingi un mot de la fin rolo bani et puis tout tika na biso bon tozo c'est quand même c'est vraiment triste pour na makambo eleki na mboka donc lokola pe eleki ndenge bango basatandaki te parce que linga ozongisa biso sous sima ato lingi na otisekedi te ato lingi na sous Congo te okomano soki français soki allemand soki belge soki nani mais mboka na biso etika la mboka na biso biso to bapesa biso idéologie ya kitendi oyo totika te na ba vie beaucoup na ba cerveau sinya kosa ma modogo ja fa ko fere na ba rive kono mais lelo biso to komike zero zo kende déjà na ba senga kingani il faut boulara déjà mabele po examen za kuna ti ezala kaka devoir mais examen kuna programmation ezala kuna ezala kuna na kin faut moi qui shinga pembe zala faut moi le recoachara lo chocho mais siko leto olinga siko ke basa coup d'état yebsanga to sa ngondeni po kala don vuma ndeza wana ke ezala ke moi parisien na 30 car parisien na 10 mitou ya Volvo poni ezala soute pour la nini ba politicien ba kanga tout oh nini boy port ezala sou ya bisote nanyo aéroport bo futa ba go pass pour la nini ezala sou ya bisote oh nini boye baki ezala sou ya bisote pour la niba ezala batu moko boye na ndenga constitution ba koma déjà ma moko boye na bana na bango basala biso boye batu bele ba comprendre eloko wana te basolaka parallèle ma mutu ezala mibeko likundi o na benga constitution na article 214 au monde na mabele ezala sou ya bisote donc batie bino déjà que mabele appartient à Afudel donc ceux qui boza un problème na ba pays frontalier na bino neti Rwanda neti Congo Brazzaville neti Angola neti Uganda yeba ke bo pesa moi espace na bino na batuana yango moni comment mema biso mbutu parce que batuana bakota banda 97 to bosa na raté to na mer na lelo ndeto lo ba les 15 déjà to kokisa déjà 3 décennies oyo to yamba bande ko wana ba Rwandais ti lelo bakoma kunki na mboka na biso balinga suko bimate et comment penda ke et l'Europe Congola bossa susu zana rappeler bino po biso to yebi histoire mboka wana na 98 bobo mara ba Rwandais boye bango yango bo pe ya nzala Congo ya Kisasa peuple kinwana na ba fulu na ba biloko wana eza biblique pe eza spirituel parce que ba pakistanais bazana ba ndie bazana ba vivre na mboka na bango nanu riche pauvre classe moyenne ezala raté yango sko ba instalango pa biso yo so mona mboka nini Afrique étranger teka na prix de vente na prix de gros étranger au teka prix de gros allez moi il y a pas là au teka la ba détail poids moi systématique mais nous surtout wana ata ba tcheba ministre ministre économie ministre ya travail ba bundara pona bana maité mais bana kin to wana Panama bino moko nani vieti sekedi alobaki sekedi de père aloba le peuple d'abord prenez-vous en charge
Donc, si la raté kabalo rabino, te ba yebi sarabino, bazom sarabino, peuple azalaga, so kurezo pelate, ndebiso to arana kin, okepe na SNL bo na o izana ko na bino, bo réclamer mende ni mikolo yo, kurezo pelate, so eza mamba transfo, bo solo li chichangi, bo solo li mai, toza na SNL, ba sa la bino forage. Est-ce que na kisasa ba rosa forage, to na fleuve, to na océan, ba toza ba to forage te. Ba forage ya ba to Nigeria, ba Mali, ba mboka na kuna, ba désert ezali. Mais biso to na désert. En pleine capitale en plus. En pleine capitale, ya on a olobati. To payaka. Pillage, il y a 91, 92 na Mindele. 98, 97, il y a arrivé à Afdel, les Kabila les pères à Bebada qui n'a battu. Ne pas nga benga ki eroté. Yem te la biso merde oyo. On comprend? Kabila les pères mutaye la biso merde pas aza eroté. Ayeli biso merde oyo, lelo totikali na konki. Tolela ka se kolela. Ponga ba nolela Mobutu, po Mobutu nde mutu avandisaka masolo 32 ans na pe ba akenda na ngopambate. Po peuple alinga ki e, po toyembelaka santa to motombele. O comprendre? Mais si ko to pe sa pe chance pas moi na mboka nanu, to tala nanu, so to monique ezokende mabe. Allez, to za peuple nde mutazaka mukonzi. Po peuple congolais ndalingi ko yeba te kaza mukonzi. Ya ndalingi ko lelela. O Hervé, po ni no tiginga boy, ko douane ko yate. Mais au lieu que nous télémons bateau, on a parlé du peuple qui mais nous sommes votés bino, tout le monde n'a rien. On comprend moi, tant net qu'on a vu ce Christian. Tous on a regret parce qu'il y a coup film, mais les biso américains. Si on sort comment qu'il est le président, il y a coup d'état lissousou. Les Américains on a signé na bango d'accord. Tout le monde kata mundelu na katika, c'est comme sous ka ndenge za 85, il y a des Américains 15%. Alena ba institution lié en nier surtout peuple ole la kaka njala totika makambo wana ya ba coup d'état ezama B déjà le ko la alternance c'est salamaki déjà il y a président ya Moïna président Boutou totika ba nani président Tshisekedi a travaillé pour makambo kende bien biso to a na Paris nde toza boye to sa makambo oyo to signé na nani peuple congolais na gouvernement français to signé contrat que pour la culture congolais, les Français aussi biso kota ba linge, haute couture, na ba musicien na biso, na ba joueur na biso, nde makwa lobaki kaka kosagite, tu as déjà le contrat. Contrat déjà ezali héritier Mobiala Doudou jeune champion Lucie FL homme spirituel tout le monde en a à la prochaine na que la Facebook yala. Cette fois-ci, je vous invite à la Didas Arena. Enfin, l'homme de la danse, Fimbu Chikot, Félix Wazekwa, en concert à l'Adidas Arena, avec un spectacle dont lui seul détient le secret. Il est considéré comme le roi du spectacle musical sur la scène congolaise et africaine. Depuis son dernier concert à l'Olympia et au Zénith de Paris, le monstre d'amour, Félix Wazekwa, donne rendez-vous aux inconditionnels de la rumba congolaise et du Ndombolo le 1er juin 2024 à l'Adidas Arena pour un concert spectacle de légende. Vous avez déjà Yakosepé là. Arnold de Frouma.